Oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, Casa Video, Daddy Arafat, Casa Video, Daddy Arafat, Casa Video, Daddy Arafat, Liga Télévision, va-moi assister, pas film à bien, l'interprétation est solo, pas film y'a bien, pas histoire y'a bien, on a pas détente ma biso, na Casa Video, Casa Video, leader Daddy Arafat, leader Daddy Arafat, Casa Video. Moi-ci contre moi-ci. Dites ma fille, Mazali Bongo, moi-ci contre moi-ci. Tikaete qui m'a enzampé et bien ma bonne talabino partout aux abos qu'on a filmé oyo. Aux amosala paille grande, Daddy Arafat koloba titre, pas filmé à Sika, pas filmé ya Elengi. Zambe a pampo la bino, Zambe a pampo yo photocopie à papa, mais ya papa. Mot de passe ya papa, mais œuvre du beauté. Aka la monioté, mais matoi, yoki et Sika ozali. Zambe a pampo la yo. Bon, 1 plus 1 mémoral. Zobambo papa est grande. Namosika Daniel le Calderon. JS Zobambo ta Casa Video. Daddy Arafat de Kabinda Okunene. Partout Bozali. Nalunga Kabino Bobanga te Nazali, toujours combattu, mais jamais abattu. Zambe a pas pour la bino. Tolanda filme. Bande ko filme et bandi makolo ya mwana mwasi. Nini ezo salama. Bande ko nini ezo sa bande ko kake ezo beta filme bandi ba bandi ko laksa biso makolo ya mwana mwasi azanani. Toko découvrir la filme. Bondi melanga filme oyo ezo somo. Papa na bin Arafat frappe encore. Bande ko makolo ya mwana mwasi. Inda kamabe. Tomoni pe koto batu bazobala. Koto mwana mwasi moko azotala na musika mena kanda nyonso. Kobosa la titre film na biso ezali mwasi contre mwasi. Parce que mwasi nini contre mwasi nini. Kote una mona peke mwasi azokanga ba photo na mobali. To mobali na mwasi. Koto mwasi moko azana kanda makasi. Makolongulu auti wapi. Azo zimile na musika bandeko. Likambo yango nini na kati ya filme na biso. Nini ko salama. Titre film ezali bongo mwasi contre mwasi. Ba fan na sapo na bino. Bobanga te Casa Video. Toujours en forme. Butu ekwe ya rate ekwe itokomi na butu ba couple ba utaki libala. Ba kontie libala na bango ndenge ezala kaka toketi ndako. Oyo film oyo eza réalité ya makambo ezo sala na ba vie ya batu. Ezala akaboy mbala telemi asali mwa déplacement na ye. Peut-être que sokola, peut-être que se soulager, peut-être asala musala butu. Tota la film tote yama. Oza misala Casa Video. Bande ko mobali abimi atiki mwasi na ye na chambre. Likolo ya mbeto. Kebako Kobanga te Kokima te Idiotila Zalawala. Bande ko nini ezo salama mwasi na mbeto azali ko kasumuka. Inda kamabe. Nini yango lisusu otala. Inda kamabe. Est-ce que nazomona? To nazomona te. Mobala comprendre te. Est-ce que moni ngamo salama?
mwasi alimwe na kati ya chambre, alimwe na mbeto, ake wapi? Eske abimi na salon, porte akokangama. Oh, porte ya kokangama bandeko, porte za kokangama. Mwana mobala fongoli porte, abimi, atali gauche droite na couloir, aketi na salon, mwana mwasi azomona na te. Chérie, wana na butu soki na ba minuit, mwasi abungi. Taka ucho bala sika, premier jour mona na mbeto pa, mwasi abungi na butu na kati ndako azomona na te. Chérie, atala na cuisine bo mutu te. Chérie, est-ce qu'on continue de benga nous chérie entre nous? Ou azota la film. Bandeko mwasi abungi na kati ya chambre, akei wapi? Tomonaki mobali abimaki atika mwasi na chambre, mais mobali azonga boye mwasi azali susu te. Alimu, est-ce que kimi na ete oyo? Mambu masobele. Mobali azo continue koluka mwasi na mais tomonaki avabima akangaki porte chambre. Hewo. Oga, omoni mwasi na bima. No. Oza si aleki na porte te. Porte eza okangama mutaleki te. Nini salama. Oga, zala calme, zala calme. Tika na luka e bien na kati ya lopango. Mwasi na bima te. Osi lotanga na zawa. Nga nazali chef ya ba segurança. Jamais eloko echapaka nga zana tala bien na kati ya lupango. Beme mutu ekomi ya koluka na lanterna. Amara. Oyoka kombo ki chérie esilie ekomi Amara. Po ekomi kebako. Mwasi uti balaka lelo to mobali mobalani kaka boye premier jour na mbeto boye eyindaka mabe mobali alimwe na kati ya ndako. Oyo na porte chambre akokangama alimwe azalaka rompion yo nanga to découvrir na kati ya film. Tongo etanaka te, tongo etani. Ake wapi? Oza si mwasi nanga leki na porte ote. Nzambi, tais-toi. Nzambi na kombo ya papa nanga kufa na 1999. Aleki ate mwasi te puku te libata te loko tata nia ukutu. Mais chambre n'a pas été au Kangama dans la chambre. Mystère ni nous avons. Na guarda kamwe. Oga. Na obi. Kosirikate. Mais avant bala mwasi oyo. Est-ce que yeba qui est bien? Question de retourner yo. Te nazo se rappelle na ba histoire mona yoka kuna pa na uta na village. Mwasi ya boso surtout basi ya pembe oyo balimwaka na butu mamiso kozaka ba sirene donc akufaka bongo mobali wana baluka village mba mwasi alimwa amonana te après mobali akokufa lisusu abalaka sirene zela Patimos. Are you saying my wife could be a ghost? Ongoba mwasi na kozala esprit ndoki. Na yebite nazo yebisoka makambo boso to yoka na ba village. Omona banoko apparaître comme disparaître et comme habitude. Siko soki sala mi okosala nini siko. Mobala est juste. What do I do? Siko na sala nini mobala otuna. Na benga police. What do I tell them happened to her? Bona yebisa bango nini? Who would believe that the wife I just got married? Nana kondima mwasi na uto balaka lelo boye aka limwa na kati ya chambre. Mwasi contre mwasi. Titre film na biso. Tiens. Non. Mutuma ondimelanga te. Accuse me of using her for money rituals. Batu ba wakizenga lokona zaka na mbongo ebele ba kolobaka ngana lekisie na kisi na monama.
Mais question ezaka kake. Out of this house with every... Ndenge ni nabimi libanda ndaku oyo ba porte no saukangama. Are you sure Amara is not a ghost? Est-ce que Amara azalaka spirit? Woni ni Amara songi mwasa pembe lisusu. Kebako? Tadanda. Na robe de nuit tokolo babo to bilamba ya kolalela. Outi wapi? No comment. What happened? Talk to me. Solo la ko nini? No comment. Est-ce que zoe banate nani aza nani? Est-ce que ça mubali to mwasi? Outi wapi? Na simbe na tutaso keza ye. Amara. Talk to me. Solo la ko? I need to take a shower first. Nani na solo na sokola nano. Okay, fine. You can go upstairs. Ok, ça va kende sokola. Talk about it later. To solo après yango. bandeko nini ezosalama olali na mwasi na butu mwasi alimwe na chambre aye na tongo obandi kotune olali wapi outi wapi mbala moko alobi nakisokola nanu ndeko nanga bule filmu eza matata filme oyo eza ngolo Seke mobali alinga mwasi makasi. Poso ezalaki yo ba maître. Ozo bankomi nde bandio loba soko uti wapi. Mais tolanda filme sikoyo. kaka mbala mava tosola naki sokola nanu Kebako outi Kebako oza misala kaza video. Tuzo memela yo implice. Pa yoza obalela, pa yozo sala makambo na yo. Eza mambo sala makala ba vie na biso. Tolekisa nka bonzoka eza signe mubimba. Biki mubala otala on dimate. Bon natika ke sokola ndinga lobi wana. Ye moka zongi na chambre pa ya utaki. Na mbeto pa ya zalaki. Mais tozo mona zotala pa likambo ngo eza nini na kati ya filme. Poso to landi bien histoire, ndako eza ya mobali. Mobali mutamimaka mwasi na ndako. Mwasi ayaki koya. Eske ba question comme tout na ebele ndeko ndiko se rappeler avant makambo esala ndenge esalamelaki ozomona image mona pembeni ya mwasi to mona kina journal libala bandeko ndeko ndiko se rappeler makambo esalamaki avant limwa ndiko kangili kofi osengi okende omata okende kosokola après to solola ndeko ye asirapeli na makambo esalamaki akangili kofi kota pe na douche yango ekomi ya koverifier tout le monde sait que moi ça zomona ba mystique bendenge nini hey yo est-ce que moi makambo salamia garde-robe vide ba sapatu vide surtout bino ba bolinga bongisa makiki kiki biloko na bino nyonso wana basi ezate limwe amata bo ba chakosi elimwe mystique musu na kati ya ndako bandeko mutu amataki po akende kosokola bando bima mbangu na chambre bandeko kosuka siko ndenge nini pona mobali chérie nazomona eloko moko bilamba na ngati na kati ya ndako garde robe na ndenge nini ba bijou na nga ba sapato nga bilamba na nga ba chakosi zomona na te ongo ba biloko no nyonso ezate bongo ke wapi na ndenge nini de biloko ya mwasi nde kaka mutu ebungi ba bijou na ye bilamba na ye ba make up na ye ba sapato na ye
maputa na ye bapane libaya elimwe na kati ya garderobe ye mobali ekonfirme mpe amoni mpezaki non je eza mabe na kati ya ndako oyo toloba ni yebisanga sheri nini ezoleka na ndako no nga nde na kotuna yo nini ezoleka ya solo nga nde na expliqué ba mystère ezosala kati ya ndako na yo nalalika après journée moko nga mpe nazo comprendre makambo eza étrange esalami pour la première fois bando oyo ekota na ndako olali na ndako pour la première fois biloko makambo limwa makambo nini ongoloba wana siko mpe mefana lala makambo ye olalaki wapi na butu alobi ndenge nini okuti obimaki na chambre yake okangama porte nyonso ya ndako yake okangama yebisanga mpe babilambo elimwe ndeni naza mwana moke te yebisanga verité ya vi na yo sikoyo verité nini ozolobila yebisanga premier jour kala lali na kati ya ndako butu moko kaka makambo na moi na kati ya mbeto na limwe na bisi retrouve na libanda ndako tala makambo esalamaki ngai ndeko azoexplike abima kaka bongo mama akutani na libomatrice moko boye aosaki ibomango na ye na nzela donc liboma moko boye akel kuta na ye oza explication totala biso mo makambo esalamaki mwana mobali moko ya libomatrice aosaki liboma na ye mwasi azoexplike makambo esalamaki na butu wana tikino na tongo ya lobi mpenza afungolaki baporte na bimi na kei mbadi film oyo alingi asala nini mutu aliboma asalaki ye nini bandeko ndeko mwasi alala na pai mai elekaka batiaka pembeni ya balabala na terrasse de jeune fille se retrouvaki na terrasse na mutu aliboma azofinika ye enta mbala moko nde ezaka yesu tsolilo mbala moko azongi ndako. Donc si tu comprends bien kolimo ya mwana mwasi alimwaki na chambre akendaki ko se retrouver na terrasse na balabala akomi kuna ndenge nini et puis na zongi ndako na yeko kuta bilamba elimwe explique ngai mobiala bandako explique ngai vi na yo sikoyo wana nani ngai Patimos olingi nini na moni ba shakos na bilamba mona portail ya lupango ya ona yeko yebi sosoki yo yebi position bilamba comme si ya madame nini bilamba limwe na garderobe ke mona na portail ya lupango comme si ya madame wapi yango yaka do libanda ndako kutu libanda lupango kaka ya madame bandeko bolanda seno bien ya mobali te ya madame kaka ya mwasi ko omonde tokanga bisaka ya mwasi ke no kende na yo okangika biloko na ya nango yango boche libanda yango kaka pe limwe na fongola ki porte kala minti ta na koti na porte na mona biloko awa te nini zoleka tali gauche tali droite bota apeli kolote bena se oyo komo bangi sanga lisusu naza si na makambo na te na leka ki na mon maloba ko te silie Patimos zo biloko zo ga na zwango zwango ko kebako ndeko aye na libala tozonga nano entre nous oye libala premier jour ka bolali na mbete boye na mobali na mwasi bomo mona ba mystique siko keshe komi seke mobali oyo ou bien seke mwasi oyo to redécouvrir na kati ya film surtout biso batu mwindo ya côté na biso bamboka na biso côté na biso oza sio kangaki bien portail na kangaki yango bien nzambe tais-toi mais là on sepela na film oyo malgré ba mystique oyo na senti lien ya bolingo eza nano
to ezali pour ce batu musu na miniso bano bete bambata banini rosimbe kutu boete po bano mo soit moi ça zo banga mobali be mobali obanga mwasi tika na peso conseil yum tota la film so ko na problème na kacha couple résoudre on na kacha bolingo ko résoudre on libanda bolingo te pourtant bolingo yango ça ke nazo bunda na aider to mobali nanga changer to eloko to zanango échanger to mwasi nanga échanger mais libanda bolingo yango sala ke non okomona mutu lokola adversaire okomona mutu lokola za ennemi na yo kati na bolingo nde corriger muninga libanda ya bolingo o corriger muninga mena en na ba dégoût soit na scroquer o zana muninga mozobeta kukule lombe na ye yazomona mage azomone mystique mage moi ça zo réclamer mbala o réclamer mais bolingo eza kaka lié ya bolingo eza yango zo sake ba bunda na ba problème na bango ba longa yango ba réussir ba surmonter yango bazongi lisu na chambre soki musora okota su chambre te ngabe na okota su na ndako te foye bisanga ye peut-être yo boye okoza be magicien ndeko bendi na kiti na kacha bolingo tout cela na likambo très bien chérie. Comment tungisa makasi te pour la première fois ngabe nazo comprendre nizo leka nazo promettre na kosala tu na comprendre ni nizo salama tiko komi tungisa. Est-ce que ongolo bananga pe ya solo yebe loko moko te makambo salama na ndako nde biloko na pe bimi na ndenga na bimaki na yebi je nana experimentable loko boete na kacha ndako banda ko vivre na ndako eza fa na fanda yaona okama ngai pe kwa nezo salama asiko tanga na ko fanda ngape na yebi te nazo suspecter mutu mo quelque part au salama a manipuler biso po akabula biso nazo prometeo na koketi na li fobo ya likambo na compagnie ezo salama ça va komi tukusate balobi bolingo suspectera muninga te okukozwa na penser mo pona muninga me ko suspecter nde muninga te omoni bo muta suspecter muninga ndoki azate yango nde bolingo po soki ezaki yo otala filimo oko suspecter da mobali azanani to mwasi yo outi libanda pozo beti nanga ke no ba finika ke pa mutali boma pozo ya moko te osokola yo kebako outi libanda pozo sengo sokola kebako yo penser wana za nango mabete ko ematalo na mutu mais ko suspecter muninga neza ka mabe mimi yaka na banzela zuwa toko toko koba ndeko zo tuna nini yango nana za responsable makambo ndizo sana ndako nanga. The worst is that my wife thinks I know something about them. Elo nazo kamwa ezo sanga passe ne moi sispe akomi komande tingai na yebi likambo mais pendant que na yebi likambo te libala sika premier jour na libala makambo komo salama. Allô? Ok. Naza dans 10 minutes nazo commande. Ok, ça va. Ok. Tara mobala za na vie ana mituka banini obuleleka ke non mobala ko za magicien alekisa abasi basala ka boye yango sala apprécier te ko juger mutu zande presso ba problème ni ezoleka na katia zande pressa ko luka ba solution na utu la bolingo yango bibi e suspecta muninga te mende idée wana ikozala nango mais ça te zozo na sasa suspect moko boye ndeko na kati ya bolingo akimi na etazane na nwana mais likambo ezoleka na kati ya ndako na mobali na mwasi bazo medite yango likambo nini ezosalama otera likambo eza nani to eza nini pona moma boye toyoka ba makambo ebele ndenge Patmos abetela ogali solo toyoka surtout basa peme na village na toyoka batu bala basa ba limo na babutu seke basa za ba sirène ba bandoki ngol ba mwasi na za moli esprit rien
ndemo pe na biso tota film tozo yoka yoka. Mais à part koyoka, ezala ngoma bete koyoka, litoyi yango moni basalango te ya kokangama. Litoyi basalango yoka ka nyonso na mabene ya malamu. Mais tango kotaka na esprit ya mutu, concernant moi sino mobali no be mwana na yo. Fanda calme, komando suspecter kaka te. Bana ko luka sko ko corriger likambo, ko bongisa likambo ndenge nini. Biso to s'enflammera, so to yoki déjà to mbala mode to zui conclusion to bando suspecter ya likambo. Te. Batu lokola ba Patimos baza toujours pembeni na biso. Bakoza ami soki pe nani nini lisusu bandeko. Nini lisusu bandeko. Nzungu na loso babwaki wana babele. Nini yango susu? Banda mwasa koti na lupango. Bilo loso komikaka anormal. Nana ko ya kubwaka nzungu penza bona ndako ya oga makambo eza ko sala mateba ndakala. Banda mwasa yeka makambo ko sala mystère. Siko loso babwaki na bino kaka. Est-ce que babwaka loso babwaka na poubelle? Oh. Sentinelle atomboki. Anga ke somba gasoline atondenge nini? Pour la Gérador. Sentinelle azu audace akota tina kati ndako abeti kutu porte te. Abenga madame. Who is there? Wana madame ezanga im Patimos. Kota. Madame, tellement mna utomona libanda sikoyo hawa. Nakuti nini? Nzungu na libanda. Ndenge nini? Nzungu nazo lambela kuna ka sikoyo Donc, est-ce que boko baba mo salama? Nzungu kaka zo lambela na cuisine akucha libanda. Loso ka ngobongisa angotokisa lamba po mubala zoya akucha libanda. Madame, namoni ona loso babwaki libanda kuna. Nzungu no yango yakotala yo moso za na duti yakotala namoni on libanda kebako mwasi to mona ki journal libala na kanda nyosa simbi libende bandeko abeta kosiki bota to ndenge nini azana ni mwasi oyo makolo ngulu koto kikombo koto libende to pau ya libende anga sala nini bandeko aye akomboli penza loso ango nyonso bandeko. Est-ce que moi so aza sirène na ko mutuna makambo ebele na mutuna nga donc ana kachanda lupango mwasi oyo na yebi kokomi place nga nazo koma dia mwasi oyo nakati lupango nakati ndako est-ce que bomona mambo salama afuli yango mambo kauki mai nyosu esili na bakaro lupango donc sans microbe et comme central sans microbe azongine na calme nyosu suki milai lisusu ho sérénité ozokoma pa nga nazo koma mobali oyo to landele be nakati film oyo poza mapango so monango soin kitoko ndetu te koyaka poubelle teto basalite te madame awa wapi yango Patimos pa aye juste wapi biloko angasi mais madame naza pe na confusion et awa exactement pa na zwaki nzungu tala suko kombola ya rompian we atali dodo ya lides ya exactement madame awa penzana tikango atali dodo ya loso etikalité tara su rompian mutazo kombola ngo tobenga ni sirene bendeni azo kombola siko ne to yoka basango mapango no sa suwe makasi wana mobali nga bala te lokote sirene to kombola lupango mobali oyo rolandele bien na kacha filme. Tana lobaka oza misala kaza vidéo eza slogan te ya chaque jour chaque film tozo baka misala kaza vidéo ngoloba nini
eza na ba film akotala eza pe ba film so tali eleki na nkabo mais yana film so tali et me million 1 plus yango nde misala ya kaza video donc la sa musala na biso ya ko memela yo liteya ya ko memela yo quelque chose to 1 plus nini madame fongola nano nini bakuta mpa na poubelle babwaka madame lo songo yango madame lo songo yango na poubelle nana bwaki yango madame na yebite o hey na yebite o hey Jesus madame nini est-ce que tout va bien non tout va bien te tiko pretende loko moko sawa na moni explique nga nini nini explique yo nini banda na kote na ndako oyo naza su na kimia te nazomona babiloko ezolandana bamystère ozo imagine makambo nazosanti na kati ya ndako na lembi zala calme chérie zala calme ata nga nakobilwa mwana moke nazoyeba te nini nakosa nini nakoloba quelque chose ça ne va pas na kati ya ndako eza na esprit ya mutu moko na kati ya ndako ya mwasi suki milai o esprit namoni ye kuna na nsima ndako pa namoni ye adisparaître nayebi makambo nazoloba naza mwana moke te nazomona hallucination te eza makanisi te makambo ekoma koma serie chéri tokima totika ndako tokekeke par tokende pai mosusu tala sokune kosimba sokune tozala bien totika ndako oyo pour un temps pardon toluka mwa solution tolonga tolala nana mona mystique moko te na kati ya ndako banda na kota na ndako oyo kata o na bali yo nde makambo bandi nakosomba kasi ndako mosusu tokende fanda na ndako wana yo nanga tokende na ndako wana mais nakosomba immédiatement te ekozonga tantôt 1 mois pour nasomba ndako merci chérie ozomona mona oloba na kati ya bolingo bazoluka solution mais soki ezalaki yo namoni moni sirene na lupango okebenga deya mutu bandi kosopa makambo ya vi na yo na mutu mosusu nani bosisi koluka solution te na mobali yoki luka solution na bandenge mobo ya bizarre mibitela ok lo mo te tungisa kobanga te ya solo nazana na kobanga kobanga te oza na raison mota kobanga oza na problème mutu te na nyonga mutu te oza na nyongo pe ya esprit te na koluka solution zala bien nazobanga oza étrange mwasi wana eloko mo étrange kosalama te oyoki maloba eza final répété après nga eloko moko te très étrange kosalama na ndako oyo eloko moko te ya étrange ekosalama na ndako oyo lelo mwasi nga kitoko alobi zonga na misala na yo normal ya ndako mwasi asalaka kombola ndako salon sepela na ndako zala na esengo nazozonga nake mosala ok oh. Ça va? Tika ngati na mutuka. Ok, je t'aime aussi. Na mona posa makasi moi aussi. Mwasi wana molimo bandeko azozi mile na musika na salon. Bango bazomona te bandeko azawana. Donc esprit to confirmer que ça l'esprit moya mwasi na kati ndako oyo bandeko. Aza sirène. Kesho bandozo ngakota mobali. C'est que mobali oyo abala sirène na filme to moni eloko moko te ke abala sirène soki ndeni me ngala bando suspecté ndeko après azongi
taka olala ndako moko esika oyo koza ba 4e ba 5e jour ya libala uzomona molimo mwasi moko confirma ndenge nini sike sirene akana kati ya lupango nzambe nazana posa lisungi na yo pardon nzambe zala na ngai pardon nzambe na kofanda tango belete boy na makambo na omona ndako ndika obondela mena ko banga lisusu c'est que le côté. Oh. Sirene bando ya lisuma malembe. Mbalo eza kosiki bota bandeko. Bato bele bakenda libala après 2 jours à libala Cordovele, après 1 mois libala Cordovele. Ba misu ba pesa bango to mois tamba zo ba zemi na ela robota Cordovele. Ba misu bakenda libala bamema basi na mabala bandeko bavimba mabumu bamema basi na mabala bavi ebeba balala nsu na kimia te ekomaka mayema monambwa mafuila kumbundu surtout soki bapekisaka yo mwasi wana me yo mema eka na ndako makambo anomona na kati anoyeba te osipike kebako zala prida mama zala ne kenge nini osalama bandeko nini ezosalama komanda epepi bandeko moloko ya mwana mwasi ekangami azokoka koganga te bazoyela ye mbeli bacuba ye ekosuka ndenge nini bakomisi baba bozo mozo salama bakomisi baba po bachuba embeli o ezali suka na yo zoka nde ezalaki bazomonisa makambo ya molimo bandeko bafongoli miso bachuba embeli bayebiseke oyo eza suka na yo beneme nazoloba na bana basi ese na libala bo na ndaka bo kofanda ta so 1 seconde est-ce que nazomona eza mabanzo de hallucination mabanzo uza makanisi non oza makanisi te oyo nazomona eza pe mwana mwasi ya solo azali pe na kazi ndako eza ya solo mvumbe azala kazi ndako esprit na kazi ndako oza pe na kai si tout ce kendaki libala bapekisa yo boya tango banomona makambo boko expliquer nani yo bando bulesko so nakebisa ta mama olobanga omoni makambo nazomona eza mabanzo te mais makambo nazomona Patimos yaka oui madame olobini Go in there and kota na kati kuna zilanga phone nanga Where, madame? Madame wap in my room. No, na shop na in the te living room. na salon na mesa. OK. Nazolo basiko ba réalité ba vie na biso. Au moins siko pour expliquer ta no ko komi problème. Yango na tongo bala tika ba nyoso ba cha OK na libala nayo. Pour ko bana batambo e au moins que hapa papa pasteur kake peut-être mosali na nzambe kaka. Mais à part wana, so kenda na ndenge na yo moko indisa okenda na ndenge na yo moko. Ozanga muta ko expliquer makambo. Yango moni li Bible nzamba ama yele yango baki libala nyonso ezala honorer na batu nyonso. Pourtant ba ndeko yinda nzamba itizaka batu pembeni po ba biloko mususu tokuta nango ezala corriger to basunga biso. Patimos akoti na ngazo luka phone. Lokola basalo ezami bale azalo na salon musu akuta na salon mususu o balielaka. Taka bandaka batu mbongo. So mutambongo ya bali kebako. Est-ce que mbongo wana tokolandela pena mbongo oyo nazo bakomi si ndenge tozaka biso bamboka na biso lobaka tokolandela na mbongo oyo utaka wapi
Madame. Thank you. Merci. Pour bande boule oignons, na moi c'est à pembo yo. Na pembe comme un problème. Au moins moi c'est mon akati kuna. Is anyone supposed to be there? Est-ce que tu fais ça là dans akati kuna? Question sur question. No. Non. No.